Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo. Ngande kola bino ya mosi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ye ka pona ko encourager bandeko nyonso tout ya ba diaspora. O basala musala na Congo. Pona ko encourager bino ke to lembate to kende kaka liboso to zalaka toujours na espoir. Parce que travailler na Congo, surtout à distance, ils ont facilité. Botala ndeko na biso moko ya mwasi avant d'ara la poto, botala ndeko na biso ya mwasi wana ndenge aza kobose. Na kotie na bino première partie, ndenge jour à liboso akendeki pona kotala ferme na ye, pona kotala manyoko na ye, pona kosala makasi kobimisa manyoko eza na se ya mabele. Kosala yango fufu ko bimisa manioc kolongola baposo et puis kotia yango na mai ko kawisa yango ko tsala yango fufu. En tout cas bandiko nanga eza facilité mais ndeko oya mwasi onga na lingi kotiela bino ye boyebi na bino ye bomona ye kala mingi te azali vraiment à féliciter parce que musala ya bilanga eza facilité. Donc musala ya bilanga ezala ba banyoko mususu babimisa yango na ba 6 mois babimisa yango na ba 8 mois mais ya lona ki boutir oyo ekoki kovanda na se ya mabele ata inane ndeko na biso avandisi manyoko na se ya mabele inane et 2 mois. Quelle patience. Et puis ndeko na biso ya mwasi na ba inane et 2 mois wana abande ko continuer kaka kofuta bato babande kovanda na ferme. Donc eza musala ya facile, eza musala ya pasi ndeko na biso apasaki ti na ba bayi baye manyoko eza na se ya mabele ndeko na biso asali musala moko balobaka ki ozo sala musala en distance oza na oyebi kutu te soki na suka na yango okozwa bénéfice mais ndeko na biso ya mwasi aza diaspora lokola yo o de kozo talanga azalaki toujours na espoir alobi na échec na réussite. Mais ngala okotisaka mutu ndeko na biso ya mwasi abona kolakisa bino première partie na esika ndeko na biso ya mwasi alalaki atikaki ba vie à lix bato musu balinga bakitaraki alika ifa ke dekolala na auberge o ezaka na matongi na Irebu A37 kuna parce que rolala kuna po yebi kaza na assurance ya malamu courant ezalaka ma ezalaka babana kobongisela ye chambre climatiser ezala ba chambre wana ndeko na biso ya mwasi après donc akei kolala na ferme oyo courant kutu ezate oyo mai kutu ezalite mbetu ya modèle lili ya ndengo wana kaka ndeko na biso ya mwasi a préféré akende kovanda place oyo akomela koka ya moto, koka ya malilité. Ndeko na biso ya mwasi a se sacrifier voyage na mobimba pona kokende kovanda na ferme, pona kokende kosala musala, pona kokende kotia un plus na mboka na biso ya Congo. Tolanda ba exemple ya boye na lingi na tela bino ndeko na biso ya mwasi oyo asala ki ferme na ye toyebite soki résultat ya malamu eza na kati wana bino moko bo découvrir ndeko na biso ya mwasi ndenge azo filmer ferme na ye ndenge azo sala ba fufu ndenge nyonso tout na banda côté la bino première partie deuxième partie ti mukolo ekosila tolanda ensemble kokende pe boete na suka otala publicité ya auberge na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Mama Bijou alobi soko lingo kende congé na kin adresse ezala kaka moko na matongi na Irebu A37 ba chambre na biso e bandi à partir ya $15 okozwa place na ya kolala toza pe na ba appartement ya chambre salon cuisine oyo eza ya $30 oyo eza ya $35 oyo eza ya $40 et puis toza lisusu na nini na deux chambres salon cuisine. Mama Bijou alobi e pa na biso en tout cas kobanga na yo prix te. Maman Bijou solola bien et puis ce que vous oumela
basala réduction ya makasi ota na ndeko na biso mwana poto ya tongo andimi kolala na place ya molili andimi kola et puis mutabwe so ça musana lelo un jour et simbi et puis bon le bakazana kisi yo tika na poto ozolia na ba pomme de terre ozolia na ba spiring olia na ba yogurt omela na miliki olia na soki ba omelette ba nini ndeko na biso amosi a préféré akitaki akende kovanda na ferme place eza na maite place eza na courante bangungi basweye banini basali boy alobi te il faut ngana bosser donc kolala na auberge na matonge eza musika na koya kovanda kaka na ferme pona osala musala na ngai bato ya koféliciter bango totala. Babi troisième tour ya ngoti. Je veux dire que troisième tour ya ngoti. Malala tête. Troisième tour. Babi troisième tour ya ngoti. Nala patron. Je dis que voilà yo moke. Malala tête. Baya. Tu engagé bon. Ah non, engagé bon. Ah non, zoro. Moni hein? Ebugi wapi? On va la fête qui va vendre le village. Yango. Note komande za biba kaya TV ana. Ya TV mke. Ya TV mke baby. Yango la TV mnene pesa la rate. Ativa mkebe bada abandaka. Wasu mena kwa télécommande standard ana. On fait ça tous les TV. Combien c'est bon? Bon côté. 10 000. Luga kama kamwe. Apo to kaboli mbongo. Nali kabuni ningalo to yoka la kabongo te. Siko ya biso modèle mama la lilo ngolo tanda etonda boye. Elingana la tu. Oye za combien? Troisième fois hein? Troisième fois ya kolongola manyoko. Moni ya weza troisième jour bota linyoko. Oye kokai na mwana 3 ans linyoko. Moni Mama. Moni kokai na mwana 3 ans. Dali openda eze pesa kitoko. Suka ya bomoni linyoko babi polo na dans olona biloko ebima bo ifoza mtema malamu. Bomoni te. Mtema malamu nde mtefuta kaboya ya babi mtolia kana mutoki naye. Matera mai eze pesa babiloko. Suka botema malamu nde. Po to eda mingi na to eda batu mingi na mokili. Ba résultat yango. Bonjour la famille, Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi benga ye osala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na eza chambre nango.
chambre nango yangoyo omoni ba regard wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezala ngo lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te, mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza la climatiseur, chambre na biso yangoyo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à kobrosser yangoyo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya mama bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, mama bijou alobi bokozala jamais dessus total siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yangoyo okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yangoyo eza wana pona bino.